bongo mosusu yango akuta wapi si Yesu ndabongi sepela yo moto zwiro bikokote pa na Yesu. Haleluya. Bobele yo mokunzi, bobele yo ndo sengeli. Amen. Terme na biso to tiré en gros dans Néhémie chapitre 2 verset 18 où l'événement et bâtissant. Mais biso étant que femme, Bible dans la Proverbe 14 est la femme sage bâtit sa maison. To lingi to telema to tonga bandako na biso. Ko banda na ngamo ko mama. Posto ki ngamo ko na tonga bi malamu te. To ka pe ko tonga ndako na ngati. Yango na soko benga mama. Yaka mama na mokolo wana kozanga te. Nzambe wana kosala yo malamu. Okozala mwasi oyo kotelema. Soki olala kipongi okolala susu te. Na mokolo wana je te le dis okotelema pe okotonga ndako na yo. Okokoma mama mosusu. Parce que Jésus-Christ est là. Il est capable, et mon colbate la Bible, détruisez ces temples et je les relèverai dans 3 jours. En termes de biso un jour on est allé sur le fondement et baptisons. Alors tous ça ko benga basi baya comprendre comment to ko bâtir et sur quoi to ko bâtir. Alors moi c'est ko bâtir na libota na ye, moi c'est ko bâtir na église, moi c'est ko bâtir na nation. Nzambe ndeko ba kotonga biso po to ibana kotonga to sengeli ko kamalo bana nzambe. Yango to zo inviter bino boya na des journées oyo. Toza na basene na nzambe o ba koloba pona tina ba mama. Balobi mwasi femme sage bâtit sa maison. To ko bâtir maison na biso kaka na liloba na nzambe. Pona koza sage, il faut ka liloba na nzambe. Sagesse ya nzambe nde etongaka. Yango to zo benga bino boya na biso elongo to ka liloba nzambe oyo ko ba kotonga. L'église na biso bandako na biso mabota na biso na pambolo bino na kombo na